de bandes à London TV. Ngana za cofondateur à Tokanisa. Voilà. Donc so tali ba statut na ngomda ngai mama linga mindondo to signé mikande à Tokanisa. Pour ça la justice de l'eau. Donc la cofondateur à Tokanisa. C'est ezaka 5 mois boye boboti mwana pe akoli mwana ko former alinga bana pe boulonner pour Kanisa le ba père c'est la bien. Parce que mingi za to sali lo to panzani lo to kabwani mais to ba JP Massamba to félicitations. Vraiment maintenir le coup makasi parce que on était nombreux mais mingi bakenda mingi bakufa pe mingi ba bomba ba longwa na bango pe mais JP Massamba lokola yemdagi na initiative wana numéro 1 les alliés JP Massamba donc à maintenir yango ti le loto photo ba to ba félicitations vraiment pendant 10 ans c'est pas peu de choses hein 10 ans ça c'est fait tout le monde m'a bien aux allez. Oui, kasi bon on est to lati bien de monter to lati bilamba ya bonne année. Bilamba bonne année. To lati na bonne année, to mise en deuxième fois les sous donc ça va rendre ça bien. Voilà. Espérons. Voilà, l'initiative est où tawa? Initiative ya JP Massamba banda zala en Afrique du Sud. Avec penser toujours comment immortaliser les artistes et comédiens. Azala na susona banda kala même temps azaiko ya so to kutani mona aleki na émission azolinga il faut que ne kotala ba feu et ba le mondial ba kufa kotala cimetière na bango donc biloko na ezali ko yela c'est yende vraiment mdoki na likanisi wana ça que tant sali squelette et du peu forme voilà Misune Boti na te 600 ici de suite Maïpe na Magila donc c'est JP Massamba rendre ça inoso ba fonctionnement za rendre na kasa to 46 ans ba tout super belé ba barater et ça le rôle organise réunion et on a président vice-président secrétaire bureau mobile salami naba membre c'est comme ça se fait ils allaient complet il faut qu'on s'adhère ba foutra moi droit ya muke ko ba salela au carte na yo ba photo na yo et la chose membre effectif ya Tokanisa parce que au yebi nous avons un système et comment ko salema lelo que moto akufi boye bakate a banda wapi asalaka wapi boye bité moto akufi no beaucoup de bembe wana tozo monango c'est pourquoi maintenant tozo na système ya il faut la membre zala na carte na yo bazo yo en charge basunga et comme ka ko sunga lelo so moto akufi comme ka ko sunga famille comme ko boakisa nango mona famille ka azande ko na bino bosunga biso bosunga bol tolela na bino ndeko babwakisi ba famille bazo boakisa penda dans le cycle ceux qui sont membres il faut prouver que vous avez une carte ya Tokanisa pour ba considérer yo en cas de pardon Tokanisa bo banda ko sunga plus ming bateau bazana carte bateau sadera to et bon yo sadera teto to kutona ndela ba ba kwa kanso ka bonga ah mbongo bazuna gouvernement mais bokanisi e kara ah to bazo il faut ba kanisa muto pas zo ba ke Tokanisa pezali il faut pesa on peut parler bon yo betaka karo tango yo ba kacho makolo comme no Tokanisa bo kanisa ngai bo kanisa no te vous avez pour ça kanisa ote donc il faut yo moko reconnaître na ki Tokanisa ezali o ya o se faire membre Tokanisa Tokanisa o kanisa yo c'est comme ça Tokanisa na biso tout voilà c'est le massa c'est le autre mona bah tout ce que botami mo belé hein habité il a fallu quand même que ça la style moko pour ce le peut-être mo konzambo ko bi que non te nazana mutu moko nazana posa mutu moko a représenter bino nyonso ba artiste comédien question na za interview eza émission te ah bando kota na émission déjà pour profiter bon te ezali interview to y fait un point très ça s'arrête là tout le cas on kota na question à conflit na kota na conflit ANTPC ezali ko coiffer na théâtre national ya mboka somo c'est ANTPC na kota na conflit je m'arrête là merci Tokanisa ezali eloko esalami en dehors ya ANTPC ezali ko na famille tata na bino akolia makemba lelo yo liena yo oliena lo sona yo do mutu na mutu wana guna e mais nous savons que représenter à l'opango za papa na bino chef de famille na bino c'est comme un TPC et zo coiffé c'est pour tous les artistes comme oui ba une culture réelle mais mutu ko sala na épée di gablo na ye ça n'empêche pas je vous remercie d'accord merci tout solidaire a fait ce éclaircissement dans opinion ba Tokanisa ezali ANTPC ezali donc veut dire Tokanisa ezali mwana ya ANTPC donc bango nyonso Tokanisa ba structure nyonso oyo bomoni
baza na ANTPC ndenge papa Sele Massassi a tout coupé ça éclairage pour la question wana. Voilà tozali awa na bandeko to kanisa le 10e anniversaire na bango o abengisi bandeko na bango ba artiste comédien ba o ba kufa batika ba famille le autre jour o bazo remettre ba trophée par rapport ya musala ya bandeko ba sala musala na bango très bien o ba l'artiste ne meurt jamais o ba œuvre tikala ndelelo ezali jour oyo ya malamu oyo bandeko ya to kanisa ba ponaki po ba remettre ba trophée et ba artiste na biso ba comédien ba o baza vivant na ba opi ba ota kotika biso par rapport ya ba œuvre ya musala ba salaki. On est là, on est ensemble. Toujours vraiment événement en exclusivité des héros Tozali Tina Souka pour une invitation Bakomaki de 16h à l'aube. Tout ça pour na couper Sabino éclairage par rapport il y a dossier où il y a 10e anniversaire à tout Kanissa. Merci, on est ensemble. Ma maman surtout ma maman veuve, je soutiens la famille, ma maman et puis bana oyo ba désœuvré. C'est la fondation. En tout cas, n'inviter au conseil en ligne na batali biso de partout et puis même ceux qui paient mon message pour le gouvernement s'il faut battre bino quoi. Bon, on a bateau bazo na biso. Tozana Makala, c'est l'avenir qui font un numéro 47. On a des sièges dans le Chouezali. Tozana pour ça pour soutenir ma maman. Celui pour ma partenaire, pour nous soutenir Bicho, on est là. Parce que Bible lobby que va fort va soutenir va faible. Donc c'est pas que Tozana on est belé en autre son non. Les arabes pour on a volonté on a il y a reçu il y a autre son. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour. On est santé. Oui, santé ça va. Voilà, bah toi tu es partout. Nous jusqu'à télévision, ce beau se présenter comme on a news on a na kati ya structure. Nga kumbona nga bienvenue ekure nga mando. Oui. Bonazali conseiller na kati ya fondation Marie-France Mangenza. Fondation Marie-France n'a pas un partenariat. Bon, tous un partenariat puisque les Camerounais sont tout kanisa basalaka en tout cas biso pe tozanga kate toza toujours na bango puisque toujours ça le loro moko. Alors toza pona kosunga batu ya 3e âge kosunga ba veuve ba orphelin bon musa na biso yango. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Si faut message ça va au tableau de partout les alliés. En tout cas message na opesa ngape na sengi merci mingi na batu nyonso message na opesa kaka ke oyo nyonso aza na posa na biso akoki komela biso oyo aza na posa lisungi akokoma oyo pe baza fort mpona koya kosoutenir biso bakoki mpe kaka koya puisque moto oyo aza fort soki aye kosoutenir moto oyo aza faible en tout cas baboyaka te donc eloko na koloba yango wana. Merci. Ok, merci. Voilà, donc continue. Bobo zala ba icône loko ba mama ewaso otola na stade de Martyr baleki na ngana opesa bino conseil beaucoup plus botsama inaveur boyebinde bande ko solola et puis de dele bombino peut-être na ba relation na bino kinga kati o kota binga inde o kota le binga inde non eza erreur makasi. Attention, la vie continue. Attention, bon Moïse Moulaï. To sangana, to zaliboke, bibelobi, union fait toujours la force. Fadi ko kabwana et sunga bisote. Mais, bota définition théâtre, théâtre ezali imitation de la vie actuelle. C'est-à-dire nous sommes des éducateurs. Il y a masse nasengi na pechang, nasengi na olala pechang ma sœur non. Nasengi na belle vie, nasengi na sila komanda lelo vraiment. Ngana ina lo baloko la roi mfumu aboal. Mokonza mabele po mabele zalaka yanga. Kobanda lelo non senga bino kimia ekota. Ce kimia ekotité en tout cas biso bakolo mabele tokoloba. Tango tokoloba malamu ekozala te. Là conseil na opesa biso vraiment botika nano ki msana bino voilà. Oui. Ouais.
Oui. Ouais, ok. Non, il fallait qu'il n'a posé. Vous savez, ça erreur. Erreur pourquoi? Président Joseph Kabila a qui n'a pouvoir. Artiste comédien to soutenir qui est. Ba musicien ba soutenir qui est. Tout le monde ba kofi ba yemba kitoyo eza ya Kabila. Ozomona, wera yemba fanda na yo. Tous les musiciens ba yemba ba comédien tout ça là ba film. Pour nous soutenir yé. Mandat ya président Kabila et si là. Constitution lobby que si là peut à kozonga te. Bozonga faut peut-être à Koufa a passé quoi zongi na pouvoir. D'où le président actuel a changé constitution. Alors n'importe qui a postulé n'enga lingi. On a soutenu Maman Olive Lembe, Kabila. Elle est un artiste comédien mingi. Mais lorsque Maman Olive est partie, aujourd'hui tout ça Maman Denise. Notre maman. Aujourd'hui après c'est une carte d'assurance médicale. OK? Même dans on a bien on a encore pas. Je peux vous montrer. Voilà. Tu vois, carte d'assurance médicale nanga. Il y a Fondation Denise à Pessibiso. Nazo kota l'hôpital nyonso ba HJ ba Monkole ba SMK ba Ngaliema, tu vois, ça dit mutu même ya za kaweza et memanga na poto ba memanga yendi mosa utaki wapi Afridicide, compris? Ma soeur Suzy Banto akufaka za internet plus de 7 mois na HJ, facture bima plus de 48 000 $, mais on était avec Maman Olive. Est-ce qu'il n'y a pas d'artiste comédien le quoi salama? Mais je peux vous dire non. Est-ce qu'il y a la salamate? Est-ce que vous comprenez? Baptiste comédien soit koufi oui au kunda mon honneur. Mais lorsque vous avez bon moi le quoi fondation to kanisa. Tant vous en avez bon moi, est-ce que bando salama? Mais aujourd'hui Maman Olive azana na pouvoir até. Malgré linga kabisu. Mais est-ce qu'il fallait toke na Lubumbashi? Toke ndeko yemba. Que Maman Umela papa vanda kuna kutelo kote bisonde awa yondo leki non. Ateta to zana Maman wa Yambo. Une fois Maman Olive na maelo azalaka nango. A corrigeant notre frère Sai Sai. Abengi habito za sali vidéo ya selfie abi tozana première dame Maman Olive abi te ngana za première dame te première dame eza Maman de Denise ngana za première dame te Maman Olive akoma mutu lokola yo nanga. Mais est-ce que Maman Olive moi abi ke tozana première dame mais biso to bi ke non yondo l'équité le kumo to pesa Maman Olive pendant 18 ans le kumo to pesa Maman Denise na 4 ans azanango et to continuer ko soutenir oaza lobi ce qui Maman Denise ake mo konzo akoya to ko soutenir. Et vous allez payer, et vous allez payer Mamboeni, et vous allez Mumbodila, Mambakila. Donc, et vous allez payer mon continuer sur Goya, Toko soutenir. Oh, il y a ça parce que Bible lobby, il faut soutenir les autorités établies. Donc, oh, tout ça là qui n'a le Bumbashi, pour moi, ils ont honte. Et non, c'est la maman Denise, oh, il y a tali pe image, oh, il y a abisso mingi. Maman, en tout cas, kolimbi sabiso. MOP, sentiment ça la rappelle biso. Moi voyage OK Dubaï, mutamemi on doit ça ko boni faut se pelat. Mutamemi le bumacho matia avion bala liboso faut se pelat. Maman yango na moi sentiment na et me rappelle baninga to sala pe moi bisala sala. Mais bazota la té. Lobi na to ke hôpital na HJ. Je peux vous dire que Nathalie facture. Nasali ba scanner bani Nathalie teki nga nzoto mobimba. Check pas nzoto mobimba. Nasali. Mais je peux vous dire que Nathalie facture nanga. O ebimi na hôpital n'a dépensé à peu près 2600 $. Facture avec examen seulement. Baki cité. Mais est-ce qu'il y a un moko? N'avons normalement à 2600 $. N'a qu'à nous examiner. Je ne crois pas. Il y a un moment où comédie belé bakoufa. Moi j'étais avec Munderi. On a souffert avec Munderi. Banda ba chinois na masumu de brandé. Tokene nangalema Munderi a souffert à cause qu'il y a 1200 $. Munderi a perdu vie naï. Mais est-ce qu'il y a comédie tout ça normal? Mais à l'époque, Maman Denise n'a quitté. Mais Munderi est parti à cause, il y a 1200 $. Nangale ma pogba tala eneur. Bandeko. Tous à battre. Donc ça dit, ils ont conscience. Tolinga Maman Olive a sali mingi pour Nabiso. Beaucoup plus Maman Olive a des hôpitaux à minen. Mais est-ce qu'il y a qui baptiste comme des gens qui ont des zones à l'hôpital? En tout cas, ceux qui peut-être n'ont habité. Non, n'a pas été. Merci beaucoup. Merci. Le roi des bercers. Ouais. Des bandes à London TV,